Saratola TV. Analyse baluka baye bato ki version ya ngambu moko ke bayibi. To luka peto ye ba version ya miyibi bato bayiba même na l'état mobomi bayo karete. Bayo kakaye. Yo bomaki ndenge nini intention na yo. Voilà. Donc tozo yo ka version miyibi moko et à la fin je vais parler. Saratola TV. En tout cas, bijungai na part nanga et kamusingai parce que boza bato yo bozo sa la fierté à culture mboka na biso. Boko yiba eloko lokola kabelo te parce que kabelo lelo ezanango eloko pamba na kati ya Kinshasa awa. Est-ce que ko waneza esangita to za kabelo? Waneza esangita to kabelo? Obinini? Waneza ki sangita to kabelo? Bijutika na boete yo to simba kila maboko biso to yeba nde biso yebika ezala bakabelo. Kasi te to simbi yango to mona ki yango eza sangita ti. Sarah ngai j'espère que yebinga bien. Ouais. To yebani atakutu ba public na biso bazara bazoba te bazara mayele. O mona moi si on est loko déjà bête na showbiz jour ya ans na sepele na ngote. Saratola TV. Kei place pe marina la bana bakate bavanda ki akangi bango pe photo. Eza ngo pe normal. Mais ngamo na motema na yebi ke muto yo alinga créer mo eloko place na vanda ba to vanda na ba jema ibele na ba nene botei to mona ki au 6 fe mo ezaki wana mais loko ezaki mukona biso to banda tala rara misu likolo ya lisu aki apesi mana la ba perruque to apesi perruque esi nango peti wana showbiz aki likolo bate wana na showbiz kutu te ya showbiz likambo sala ki wana o elekaki wana j'espère que na obenga to solo na privé OK na karaoshu na biso ndenge ayaki na table langa na vandaki to kangi photo a pestinga mbote esili aki supa ba manala ba vanda ne bakata et après na yo mona Marie-Jeanne aye la reine pesanga nini perruque ngabi ye moko mtapesi nga perruque na peso su nga siko na ndo mo Alex Marie-Jeanne na sanga ba jenga ye moko apesi nga na peso susu ndenge nini zela vana tokoma na Saratola TV. bien pe na musana nga. C'est ça. Donc na minute oyo l'agent Kabelo azo fungola ba dépôt pour noter que leti batu lokola bango bateka ba sangita pour ba yaka ozo ba dépôt na ye ya ba Kabelo. Okay. Donc azo fungola ba dépôt na ba maison nyonso. Na sala la mama Sarah Kabelo ba publicité ya Kabelo. Alors pala ngai Kabelo chapeau nini elobela ngelo côté. Omoni. Saratola TV. Na biso tozaki concentré na banzemu na biso toko makuna ndenge nini ye moko mutu ayaki inde apesi Marina apesi nga na ebite soki na mimika bongo ezalaki ndenge nini to na mariage ezalaki ndenge ye moko comment c'est possible yo za mama mukolo bongo o futi bien na oye kisasa o compter ba perruque na yo oyebi ke na pesi bijou la reine na pesi Marina laba oke koloba ke perruque ozo mona ngote o mele masanga to zena quit ezala te mama ezala te oya lukango au futango oya lukia sambusa biso partout au futango po lobaka biso tekende ko fungola soki saki na ye soki valise na to yiba e ba sangita na ye azalaki nango batanga ba mama Sarah Kabelo batangi pe bozongi selie ba sangitango kaka lem na butu wana kaka Marie-Jeanne ayaki azwaki yango tokende to bimena ni na porte ya musée national ni na ndafu na biso sangita ngo ezalika moko apesi pe Marina moko. Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, soyez les bienvenus. Depuis Toye à Tofandi Kaka Awa, Nakanti Ozali, 3e émission, 4e P et Zokoya Poto Lukamoeto Silisa, Tozaka na même bilamba. Aujourd'hui, nous avons décidé, Yakozwaka juste ba victime, Oyo ba maman, Bazo Benga Bango, Kebazali Bamiyibi. Bamiyibi ya bakabelo to lukamoeto solana bango moko bayoka bango moko baloba public et comprendre exactement ezali problème nini yango na bengisi nanu famille Libota s'il vous plaît avec un cœur ya bolingo
bozwa message oyo bon négligent ngote à chaque fois nazo sabino soyez prudents. Tous ces gens ici bandeko au clico bazo ko travailler justement pour vous nuire, pour nous détruire, pour nous affaiblir bino, mais heureusement que vous avez Dieu. Nzambe azo continuer ko ça là-bas exploit. Les abakou bofanda bozwa kiti bofanda. Pourquoi na fansi bandeko nanga ya les abakou? Parce que Bijou la reine aza besoin à loba. Bijou la reine aza besoin poata makambo somo. Bijou la reine aza na besoin à sanza oye aza nango besoin na oye amoni na oye komeli na oyo e komeli bango nyonso. Pourquoi na fandisi les abakouk baza bandeko na biso bazali ba ennemité bazali ba mama ba papa lokola ba mama oyo lokola ba papa wana lokola ba comédien na ba comédien oyo nyonso ba pratique na bango ya kosalela ensemble awa na bino tozo luka mwen to meke un peu kosolo là parce que là on a déjà Barcelone azo kobenganga. Donc après awa tozwa Barcelone pour tout ça la naie émission bozwana kiti bofanda wana mama Bijou la reine akoloba à cœur ouvert. Mais avant ngana zwa mama Bijou la reine na kosenga boye s'il vous plaît ba chaîne o ngana zo tanga awa vous devez arrêter na bandi 1 je suis lokola ozinga moko na mopanzi na ochelanga ba capture wana Zuma Ntumba. Je vous avertis à la télé, arrêtez ya kozwaka ba miniature ya chaîne nanga, boche na chaîne na bino pour na bobenda public. D, à part Zuma, D, HM Viroma, HM Viroma. Je vous avertis de ne plus jamais prendre ba miniature ya Top Média Télévision, ya kotia kango na ba chaîne na bino. 3. SD Panama. Lorsque je suis en train de parler, je suis aux autres langa wana. SD Panama. Arrêtez de prendre ma miniature, il y a Top Média Télévision, botia kango na ba chaîne na bino. Ça veut dire quoi? Ba miniature ezalaka ba identité na biso. Ba miniature ezalaka ba marque na biso. Oyo public et yebi keso na moni miniature ya couleur rose na boye basali yango boye ezali Sarah, ezali Ivipan, ezali Tadingala pa ezali boye parce que chaque batou bazalaka na particularité na bango par rapport ya ba miniature. Vous êtes incapable de faire ba miniature o ezaya bino moko. Vous devez commencer à copier ba miniature ya ngai Tadingala pa ya chaîne nanga pour distraire public batou bakansa ke bazana kati ya Top Média Télévision or bazali na ba chaîne na bino. Vous devez faire très attention, nous ne sommes pas des associés, nous ne sommes pas des amis, tozali bino pe na yebite na benga bino ba confrère, ba concert ou ba nani. Mais vous devez arrêter botika ko distraire batou. Yango na sengi bino. Bande ko balandi. Vous allez comprendre que bah comme ils soient même bah miniature au ya biso parce qu'ils savent que le savoir, l'intelligence ezali na ngambu na biso awa. Pour nous distraire bino bah ko ba miniature na biso ba chaîne na ba chaîne na bino pour herbe ko mona que balo ba ke ezali chaîne na tadi mais tadi ou bien chaîne na maman Sarah ou bien chaîne au place vérité et koki kobima. S'il vous plaît. Bossala très attention, na avertir bino boé. Pour votre information, justement avec cette miniature, nako la sa chaîne na yo, nako détruire chaîne na yo, nako sala makambo belé ka juste kaka pona miniature nanga ozui. Alors moi, je ne peux pas poser bah, acte à bongo, nous sommes les enfants de Dieu, voilà pourquoi je vous avertis. Bobé bisa image à chaîne nangaïté parce que na makamuna bino bosalaka ya tellement de ma finga na limité bafano balinga kabiso baye oyo balinga biso confusion et quota. Arrêtez avec ça. Zuma HM SD Panama, vous devez faire très attention. Nga na yebi ke SD Panama zalaka abakouk, na yebi ke Zuma zalaka abakouk, na yebi ke chaîne wana mususu tendance na yebi penate, mais je dis les abakouk, je vous mets en garde avec ba miniature et chaîne nanga. Vous devez faire très attention. Incapable que vous êtes, bozo ko ba la même miniature te pour nomper sa position ya ba chaîne na bino pour bozo la kana position fixité. Biso tozana bino maele, mais je peux pas kosala et lokomoko ya bongo na détruire chaîne onde konanga azoluka chaîne frère nanga azokoluka na avertir bino les jours on a sous miniature ya nga na chaîne na bino. En tout cas la personne qui va nous séparer c'est YouTube, comme ça ndé beaucoup comprendre. Voilà, police ya débat lelo na otikelango mama Sarato là je suis Maman Sarato là qui va essayer un peu de nous conduire dans l'émission Oyo, il y a Maman Bijou la reine et na copie ça mbote Maman Sarah mbote. Mbote tadi ngala pa mbote batunyo sobo Olanda biso na ngonga Oyo, mbote na ba meilleur fan du monde, mbote na batunyo tout bolinga ngami en tout cas
Ezopé ça passe marambo. Très bien. Mais je vais parler. Ok. Là on a l'obité. Tout ce qui est victime baloba. Ngape na roya na koloba. Donc le lo na yambela bino maman na biso bijou la reine. Toza penza wana to tanda ba victime. Tozo luka to yeba po analyse ba luka ba yeba to ki version ya ngambu moko ke ba yibi. To luka pe to yeba version ya mi yibi bato baba yiba. Même na l'état mobomi ba yo arrêter. Ba yo kakaye. Yo bomaki ndenge nini intention na yo. Voilà. Donc tozo yo ka version mi yibi moko et à la fin je vais parler. Tozwa nanu ndeko na biso star na biso bijou la reine na téléphone. Voilà la famille nde na epsai bino ke toroyambela bino pe bijou la reine o azali bongo victime parmi ba star na biso mboka oyo baza ko insulter bango ba miyibi basi ya bato mabala basi ya bato basi ya bazana ba relation bazana bana bazana ba belle famille lelo ba kene ko ridiculiser bango na ba perruque à kabelo na kisa kabelo za sous ce côté bande konanga en tout cas na baki toko linga to yamba ba concerné ba victime moko to yoka pe ba point de vue na bango. Pourquoi besoin inciter bango de miyibi na benga ndeko na biso star na biso bijou la reine to meka koyoka version na EP. Allô bijou. Allô maman Saratola, boni. Ah bien star, boni ope. Ah kande bakangi biso miyibi te, miyibi ya bakabelo. Boni na papa, boni ndako. Donc eza ngo bien pepele donc nzamba obatela biso kimezali. En tout cas bijou ngai na part na ngai kamusi ngai parce que boza bato yo bozo sala fierté ya culture mboka na biso. Boko yiba eloko lokola kabelo te parce que kabelo lelo eza nango eloko pamba na kati ya Kinshasa awa. Est-ce que waneza esangita to za kabelo? Waneza esangita to kabelo? Obinini? Waneza ki sangita to kabelo? Bijou tika na boete yo to simba kila maboko biso to yeba nde biso yebi ka ezaka kabelo. Kasi te to simbi yango to mona ki yango eza sangita ti. Sara ngai j'espère que yebi nga bien. Ouais. To yebani atakutu ba public na biso bazara bazoba te bazara mayele. O mona moi si wana eloko déjà bete na showbiz jour ya ans na sepele na ngote. OK. Ozo comprendre. Asala ki a créé ka moi otanga bakombo ezate moi bangambu kotokuna a créé les moi owe o mona ngai aye pour na vandaki akangi na nga photo bengi bijou la nga bi oye ba pe bijou la reine abi yo star na biso mboka na ye betendenge ni akei place pour marina la bana e bakate ba vandaki akangi bango pe photo eza ngo pe normal mais nga mo na motema na yebi ke muto yo alinga créer mo eloko place na vanda ba to vanda na ba jema ibele na ba nene botei to mona ki o sispe mo ezaki wana mais loko ezaki mukona biso to banda tala rara misu likolo ya lisu aki apesi manala ba perruque to apesi perruque esi nango peti wana showbiz aki likolo bate wana na showbiz kutu te ya showbiz likambo salaki wana o elekaki wana j'espère que na obenga to solo na privé. OK. Mais na karaoshu na biso ndenge ayaki na table langa na vandaki tokangi photo a pestinga mbote esili akesu pa ba manala ba vanda ne bakata. Et après na yo mona Marie-Jeanne aye la reine pesanga nini perruque ngabi ye moko mtapesi nga perruque na peso su ndenga siko na ndamu Alex Marie-Jeanne na sanga ba jenga bi ye moko apesi nga na peso susu ndenge nini zela vana tokoma na va tokoma place ba yo senga o perruque ndenge bino bokenda ko prester na concert na bino bobetaka ya karaoke na bino wana. Et comment indenge nini ye Olga aya vers bino bokoma na ba perruque na podium bosola kinini nani tola na ngai saka tola omoni nga bijou la reine naza boye na banda ko sala la joie kabelo wana auti angola za maison na super lemba maison moko ti akomi ebele boye soki avandi abi ke bijou la reine asalelanga pe a contribuer pe na musala na nga donc na minute oyo la joie kabelo azofungola ba dépôt po anote ke leti batu lokola bango bateka basangita po bayaka ozwa ba dépôt na ye ya bakabelo donc azofungola ba dépôt na ba maison nyonso
nyonso nasalela mama Sarah Kabelo ba publicité ya Kabelo alors pala ngai Kabelo chapeau nini elobela ngelo côté omoni elobela ngelo soko ozwi Marina Laba azana ngo kute bela lata ngote ozwi ebakata kutu ya milai ya somo ya ndenge bele alata ngote mimika bongo ku kolobate Marie Jeanne kolobate poto ba fi toza na biso bata bozwi loko ayete mais quand même to se respectaka to na bato ke no oza aposa a soutenir ya osengi ko senga eza mabete mais biso yemo ka yeko pesa biso ayeko pesa biso alobi iata ote vous comprendre soko alobaki ke oui soko alobaki na pesi bino po bon matango na podium tenga tepse mama lokolo pesi biso toza ba star minene to solola ndenge ezala kaka liesa punda liesa yo voilà to solo lisoko abike na pesa bino $10 wana toyokani tata lobi apesa biso $1 l'essentiel to sala nini toyokani na ye ke ya pesi biso ka ya pamba bongo poto lekele na podium yango ye aza Belvi kandi yo to ici peshanga poto sa ele musalo fele to mama ni motema papa de golo alesaka biso mikonyoso ya ata yo moko ezalaka donc il y a qui na ba perruque apesi bino na sens que bosa elanga pe publicité jamais tikale koloba te soki asambela ya solo soki asambela penda solo alobango omoni eloko biso tolingaki ya leka parce que ya na biso moya ko tanga kombona ezate parce que to respectaka e mingi tanga yoki makabiso toza na esengo na biso to uti na événement na biso ya Karoshu eleki kitoko lobi nango photo sela ngo promotion mbala mona wite batindeli biso lie wana mama Kingabwa e bakata bijou la reine Mimika Bongo Marie Jeanne Marina Laba et un sens no moni esali ekeye zongi wana donc ba bengi ye Mimika Bongo bengi ye azoyamba te Marie Jeanne bengi azoyamba te batu ba bengi azoyamba te yana biso moko bengi aneko yamba te yana biso moko bengi alobi na zolingana na zobongisa na za salon ngamo ifona loba ngo makambo ezokamusa nga na yebi likambu te boyena yo yebi likambu te bando lobaki oleke mission ti lelo na olobi te pourquoi yo baki oleke mission olobi te pona nini parce que oyenoka po yo kabola bato oyeka place kimia ezali biso to sangai na biso toza ya kimia na biso to sa promotion ya Karoshu na biso mbala moko yo conception des autres ye réputation na biso kwa baby sango akofutango réputation na biso parce que toza na bana toza na ba belle famille toza na ba connaissance na ba église yo mutu moko benga ba basi minene boye miyibi pe ya ba Kabelo te ya ba Sangita eloko dezo bomanga pila pardon leti mutu loko ebakata omoni Sangita wa alinga pesa ngana ya chapeau alinga po ebakata tangu apesi Marina Laba ebakata bitenga alinga ya mai ozolanga ndesiko ya mai yango tango ya pesi ngabi problème ezate loko pesi bijou aza ndeko nanga esino ebakata batu asimbaki ata Sangita na ete ndeni yake ebeta lisolo ke no bazoki ba perruque na ye bayibi ba Kabelo na ye fala aloba siko tango constater que ba perruque ne ezate olobe ovandi omoni Marie Jeanne na eko ya vers yo mama yazaki na couloir wana oyebi misette na couloir kaka wana koto restaurant mo ezala wana place ataki ba nini biloko na ye azalaki na batu na ye biso tozalaki concentré na banzembu na biso tokoma kuna ndenge nini ye moko mutu ayaki inde apesi Marina apesi nga nayebi te soki na Mimika Bongo ezalaki ndenge nini to na Marie Jeanne ezalaki ndenge ye moko na ye moko comment c'est possible yo za mama mukolo bongo o futi bien na oyeki sasa o compter ba perruque na yo oyebi ke na pesi bijou la reine na pesi Marina Laba oke koloba ke perruque ozo mona ngote o mele masanga to zena quit ezala te mama ezala te oya lukango au futango oya lukia sambusa biso partout au futango po lobaka biso tokende ko fungola soki saki na ye soki valise na to yiba ye ba Sangita na ye azaki nango batanga ba mama Sarah Kabelo batangi pe bozongi selie ba Sangita ngo kaka lem na butu wana kaka Marie Jeanne ayaki azwaki yango tokende to bimena ni na porte ya musée national ni na ndafu na biso Sangita ngo ezalaki moko apesi pe Marina moko bozongi sango pe bazo
bongisi ngo bosiko osani ngabi o meya kabeli biso bongo osenga sundeni bon to boya ki ko kena ngo so pendenge ni biso za concentre na mamna biso après tout siko le quoi ya pesi biso ndebo matin nango na podium apesi bino ngai na mataki na podium te bato ba matana na podium o basolola na ezali Mimika Bongo na Marie Jeanne bon wana ti lelo kutu na yo ti so man nde ba bete kuna na showbiz kuna nde ba défiler na showbiz ti lelo apesi bango mbongo te donc ezaka passe ah siko na nyosa o bato ba Olanda biso na minute o ba retenir nini ke masolo ezo tambola ya bato ba yibi ba perike eza mensonge perike bungi te biso tokoki koyiba biloko wana te tokoki koyiba basangita wana te po tozalaka nango ngana na kutimie na nga na tia kabelo na longoli yango na tia kabelo na civil na nga na religieux na nga pe na tia kabelo do banda na banda osela balajo kabelo na zwa ba kabelo ya ndenge na ndenge mama sara kabelo na zwa ba kabelo toyiba ngo pourquoi momo yibi et tozwango no point ni lelo mutu ngaku nde tozala na bebakata wana jamais na fungola ka saki na ye aza kamara nga jamais na fungola saki na ye ata ba Gabriel heureusement Gabriel timbela moi so aza bien te en tout cas il faut oza en esprit moi ba place à bongo faut oza en esprit penda molimo mo centre mema yo po mutu bongo penda tanga puseli pembe na onde fe na timbela kie ndenga pese nga nini sangita na kokai kozwango te mais nzambe ka toza mo tu connais ti yo zaki na podium ta pese la ki o sangita na beat nini akabela kingai akabeli nga alobi na nga iata ote alobi na Marina peteke mata na podium ozongisela nga alobi eloko ta kabeli Marina akabeli nga o alinga ko pese bakata yango apesa kinga yango wana c'est clair nzambe ya likolo azoyoka alobaki i ata ote tout ba mi kete ja passe peut-être à dire ce que ça en question mo ya obakisa pour que tu libérer Bijou la reine pas en besoin à salama kamene. Ouais, maman Bijou la reine, bonjour. Bonjour papa Tadi. Ouais, nakanisi bozali malamu bino bozali ba maman na biso bozo sala musala oyo. Nous vous accompagnons na ndenge oyo donc Sengeli. Est-ce que pendant tout ce temps ici bokoti en contact na maman Karine Pala oyo asangisa ki bino pona koluka moyen bo meka ko manifester le contentement na bino bo meka ko solola na groupe moko ya Karoshu. OK. Toza na groupe wana to sololi eko solola. Omoni batu musu baliaka ta pona ko panza batu. Bamoni ke mwana mwasa batu asangisi biso. Na ba koni na bato baluka ba problème. Ale bango na ba semas na bango mabe baye po ba créer biso zizani. Bala za ya na biso beaucoup de respect o nga na pesa ka ye. To kote na ba mambo wana te. To kote na mambo wana te ye lokola ya afini biso mi yibi. Parce que tant ba benga ki e dans le même jour on a fallu bomaka moto le même jour ba yebisi ekuna koleke mission te po c'est sûr yebisi batna e ke tala kutu ba bengi ngabo ba yebisi koleke mission te ekende bote OK lo baka to yiba ki ba kabelo na so to yiba ki ngote amata ka vie aza moi ça régler kaza mabele mi balelo kwa biso malembe réputation la biso akomona malembe to yebinda kwa ngate mabolongo na seya komona lokwa alinga sambusa biso donc tolo bande na landi na auto sunde na auto yoka Marie Jeanne Bolola lobitolo bakezaki complot moko ayaki na mission vers bino c'est ça tomoni yango clarté ezalaka te tomoni yango clair loko mo eza nango na tina kutu te. Oui, c'est vrai, au Bossanaki, Toboy Telo Yengel Masango Melaki. Mais tant qu'on fait une conscience nobité, on n'a pas fait Marina là-bas, on n'a pas fait qui Bijou la reine, Tebotika. Non, autant on a dit, ah maman, et bon, on continue sous Marjan, alors, on a une péri qui déni. Allô? Comprenez la connexion, nous sommes au Congo. Oh, c'est le cas c'est là. Place wana kataki connexion dérangeaki otuni oyebisi otindelinga Marie Jeanne Bololé ndeni alobino ni. Donc c'est ça. Allô? Tuna kieko na tuna kie. Allô? Loba toyoka. Allô? Tozoyoka. Lo
loyenge mama loyenge ayaki mission kokabiso te akokabiso te ayaki mission na ye parce que ti sikoyo ti lelo lendi boye alobi ate eloko moko te c'est que ye moko mutu apesaki bamatière wana ye mutu apesi matière wana problème eza te karaoke elekana problème eza te vendredi karaoke esalama une journée vendredi lelo 3e samedi na 8h nde tomoni batindeli biso nini wana miniature wana ya bamama kingabwa Bijou la reine moyibi ebakata moyibi bayibi baperi bakabelo bino bosakana na bakabelo bosakana na bakabelo kabelo wana nde nini wana tolata bakabelo lekati na lisoko tolata bakabelo ya sorte na sorte nga kutu na vike na ko munene na linga su baperigi te na banini te toza na bana nga kumwana nga ya 11 à 10 ans aolata kabelo naza nango ebele ya baperigi ya banini oyebi batu te na bato yango batala biso baza bazoba te me bato balingaka kosala baanalyse nde bandoki parce que il faut comprendre likambo eza un sens te nosala yango analyse nde nini tobeta yango kuna sabo mais boningi bosala mo en plein mo boye ekoma so fait problème nini mais problème eza te voilà nazaki na moi question moko na maloba na yo olobi ezalaki tricage ezalaki moyen moko ya ko dénigrer bino. Si je me rappelle bien, place Bozalaki ezalaki bino na bino les comédiens. Nani oyo pena akoki kozala na makanisi wana. Parce que ezalaki bongo te ezalaki tricage te. Dès que babengaki le samedi wana, biso na ba fatigue na biso to longo wana ba 0 so vous êtes 1h30. Yo babengi yo falon leka. Olingo mtia maquillage pour nini likambo eza moto basamusi bandeko na yo elobi ke ba artiste na yo comédien ba artiste mboka loba mbala moko eza bongo te tangu yo vandi ti lelo lendi c'est ko yebi oyebi obosolo na bat na yo ozomona to loba te vraiment yaza nani Belvi Kandi apesi ngana leka to ndeni Bijou la reine, yozali moko ya ba sali théâtre depuis kala, bozali na kombo pe na poto. Au regard ya makambo o nyonso, à chaque fois c'est toujours vous les comédiens, bozali exposés, insultés par bande konabino par bande konabiso ya ba journalistes utilisés par vous. Les comédiens et comédiennes. Yo okoki ko réagir nin, okoki ko lwani parce que yo ko penza bien te na ba téléphone on ba appelle ko kotara papa. Voilà ouais, maman Bijou la reine na lobi boye bino bozali parmi ba mamoyo bosali musala ya théâtre makasi na mboka oyo vous avez bozali na réputation ya ko protéger bozali na ba vie bozali bae oyo il faut respect zala. Mais lorsque bozo komona à chaque fois bazo ko finga bino bazo chosifier bino et pas ya ba journaliste na ba analyste oyo bazali utilisé par bino moko ba comédiens et comédiennes yo koki ko réagir nini na point oyo au lieu ya koteka plus musala na bino mais aujourd'hui ba kuma koteka nde ba vie privée na bino maman na lobby to comprendre ka monde onde ekomi yo timba yo journaliste munene bo sala émission kitoko total ango to sepela nango ba journaliste le nanta sara to la be censé ngala finga kaleso ezika nalata kaleso te ba monela kaleso na kindo kitoko niveau do ma finga nyo tu ba finga ka bo mona pe batongo ba finga bokokani te bo mona to tikaka bango basala o balingi mais biso to zakara letinga Bijou la reine otikaka Bijou la reine Marina la ba otikaka Marina la be bakata otikaka Mimika bongo Marie do to zawana bo finga biso ndebo mesana metozaka toujours décision na bino suka eza nini pona situation oyo face ya ba décision na biso suka ye mère ngwa babi a voyager falaza obini yebelardo mais aroyaka kaka ça sonne mal ça sonne mal et avoir voyager depuis jour nini déjà azate to bengi babi azate azonga déjà ceux qui Belgique sont mboka nini yango azala. Oh non c'est fort hein, c'est fort en tout cas c'est en tout cas oh Bernardo ezalaki non oh baloba nini qui s'embêtit hein ya makasi bien planifié. Oh non vraiment en tout cas maman Bijou la reine Nzambe azala na bino Nzambe abatela yo bisika ozoko kine tozana bino Nzambe abatela biso kapoto na likamba mutu te lo bato kote liboko na
na saki na ye soki ye moko ayaki inde place bijou la na vanda bimisi sangita na pesinga akepa marina la ba bimisi na sangita na pesi wana nde mususu mais soki biso to chai maboko na saki na ye o ya bebisi réputation na biso o ya sangwisi biso partout batu musu bazondima na batu musu bazondima te merci na nzamba pambola ye lobaka réglara te 4 jours lobaka mabele mi balé te lokwa biso problème ezate leçon nini o tiré na nyonso o mama po ozalaki na showbiz o monaki déjà ba signe ya mabe oye na musée national o moni pe tension moko ezalaki bien te mais quand même o pona bolingo ya bandeko o tozalaki ka lisu likolo ya lisu yaya ok tozalaki tango likambo ntango apesi biso toyo comprendre yango na nsima toyo comprendre yango na nsima bokoti na nene botai na jemimak dibele aoye sepno mambo elekaki wana pe c'est pas grave d'accord maman biso totiki yo o continuer mosala mokolo malamu na yo. Merci papa Teddy, merci. Merci beaucoup. Merci ma Sarah. Okay, merci Yaya. Vous avez bien bonne journée. Chombo chombo. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi bohuti kolanda ezali moko ya ba mama o bazo ko traiter ba miyibi. Yango moni awa eto ko sala analyse kana Sarah e koma kama be. Et koma kaka mabe biso kande e koma ke biso ne to tolingi no bango moko ba victime baloba ngana koloba mais do lelo pena to tikela ba victime mais lobby mardi biso to yela na makambo donc esengeli ça fait trop mal ezo soi donc je suis lobby e koleka lelo to kutani balasima merci.